Oui, bonjour, 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 bonjour. Partagez, partagez, partagez. Sur la montée. Barbie était bandit, était ici bandit. Était ici bandit, sur la montée. On a nazo promener na nzela na otambola. Était ici bandit. Ici bandit, c'est un mot grave. Un mot mystique. Alors, bandit déjà était bandit déjà, était bandit sur la. Ils ont communiqué mon ils ont pour été pour la bande qu'on a biso. Tout mes gars sur la paix mon qui tout y va. Après avoir couvert trop là-bas palais, tu t'occupes que ça là moi sport. Moi sport ça là moi bien. C'est où alors? Tu mets moi foot. C'est de quel côté? On est à Paris quoi. Babio, la poto, après caillou, fatigue, on a la bapongi. L'activité peut a été bandit déjà. Oui, qu'on sait que la pongité, tout ça là toujours en activité. Toujours tout ça sur les places. Vous comprenez les gars, dans le Kindi, dans l'Anzela, dans le Tamboula, dans le Tamboula pour nous voir. Donc écoute, on n'a pas ta plus. Pas ta plus, mon quoi balion de la presse. Mon quoi biso balion de la presse. À jouer à Paris, juste pour le match, il y a dimanche. Donc, rendez-vous pour la même chose à dimanche. Dimanche 11. Tous à la Bongo. Le match à Mounene. Match pendant à Mounene. Partagez, partagez, partagez. Barbecue à Mounene. Ils ont ça les 11. Dimanche, Oyoa, ils ont les 11. Maman a mobangi à barbecue. Tout ça là yango. Ah. Escalator pe bongi c'est bon. Tu fous ta bakupo batike na biso fo. Ah toi matapi escalator. C'est bon escalator yango e bandi fonctionner. Bandi ko partager na boni toi ka so 3 personnes boy. Ah. On partager tout sur la main tout sur la main pendant était bandit, était chaud. Quand il y a mal Paris, c'est Zouka partagé. Quand il y a mal Paris, c'est Zouka partagé. 5 étoiles de l'or, étoiles d'amour. Le véritable diamant, c'est les Wumba. Tembo, moi, ça m'a défou. Et puis, mes Samo. Je suis dans Maël. Les enfants intelligents. Et bien, on voit tout ça, le journalisme intelligent. Tout ça, la média intelligent. Donc, dans la côte, oh là là, pardon. Monte à Kinto. Merci, merci. J'espère que vous avez pas. Vous m'avez monté pété. Vous avez maté. Tout sur la montée. Là, je connais 4 trains. Alors, juste la côté directe pour vous informer que samedi, dimanche 11 juin 2023, nous avons invité dans le terrain à Ville Saint-Georges. Donc dimanche 11 juin 2023, nous avons le terrain à Ville Saint-Georges. Alors, nous avons invité dans le match à Makassi à football. Match à football pour Robert Bongo. Média, presse, n'a pas musicien.
et vous allez l'événement du siècle, on est Saramati. Et d'une image, toujours innovation, hein? Toujours innovation, merci. On a toujours innovation dans le casque. Il y a un casque spécial, hein? Il y a un casque spécial. On a le king de la presse. On a la presse, la média. On a donc il faut c'est bon. Alors, nous avons invité dimanche 11 novembre 2023 à partir de 13h dans le terrain à Villeneuve-Saint-Georges. Ça va Yinda Mabe, terrain à Villeneuve-Saint-Georges de Yinda. Les musiciens, les boyebi, les diaspora, les batikala na koto awa. Nabiso, les chroniqueurs, les journalistes, les caméramens, les réalisateurs, les monteurs, tout. Tout le monde ensemble là bango. Alors, arbitrage, vous n'allez pas y avoir comédien. Le président Jadi Faye a dit a sifflé Machuana. Est-ce que Agokoka, président Jadi Faye, Andini a sifflé Machuana, a arbitré Machuana. Yamuna Osenga, Yamuna Osenga, na base, j'ai visé 91. Vous en avez un terrain, Villeneuve-Saint-Georges, terrain à Bini. Now Senga, Saint-Georges, terrain à Bini. Now Senga, maman est Savini, Bengazi, Boya, tout le monde dans le terrain, Makamou Bandi, ils ont ouverture. Ouverture, il y a terrain. Après terrain, tu as un riz du bois Colbert. Un riz du bois Colbert pour nous combler la mouille loco. Pas y moko engambe makumba. On va na beta mindule. Idolo Bourman. Leader des leaders. Beta mindule kuna donc idolo aza musicien moko aza play. Aye bayo te. Ozwa libanga naye. Idolo aza ndengwana. To comparer na ba musicien musuite mais idolo aye bayo te. Ozwa libanga nayo. Alors tu dis que Libanga est là, moi bien, la vie à moto. Flavien Mukendi. Libanga est là, moi bien, la vie à moto. Alors, nous découvrons Libanga Nayo. Yaka, le 11 juin 2023, à terrain à Villeneuve-Saint-Georges, à partir de 13h, musicien Barzalawana, Naba journaliste, chroniqueur, réalisateur, journaliste, aussi au monde, vraiment, les ouvertures de terrain, il y a une Saint-Georges. Donc, dans le foot, dans le foot, MK Moussoïli, Maman 9-1, MK Moussoïli. Donc, dans le foot, surtout si c'est foot, tu peux oublier moins d'abord, tu peux oublier moins musique, tu n'es rien au lembo, mais il y a des musiciens, des chroniqueurs, des journalistes, tout ça, on le met à la poche. On fait ça, biso, on va bouger les biso. Après, biso, on va faire ça. Ça, mais sinon, on va remettre la yaka. Mi commissaire, notre journaliste, tout chroniqueur, tout Yambayo. Yaka la côté de la biso, vous a bienvenue. Vraiment. Nous avons fait une délégation qui est Grenoble déjà. Nous avons fait nous pas à plus. Nous avons déjà dans TGV à Paris. Nous avons sport, nous avons fait la sport. Pas à plus, nous avons déjà Paris dans quelques minutes. Nous avons tout à l'année, nous avons TGV. Nous avons TGV pour tout qui préparer déjà match. Et deux flash. Nous avons fait donc, nous avons vu une danse. On a couraté match Italie. Bon, on a 5 étoiles de l'or. On a déjà côté de nous. À ça, préparer un hôtel. Donc, Sissi Vanessa, Makenda TV, et puis Baki, à Kozala. On a demandé fouiller pour côté de la Zala. On a demandé de Foussenga déjà, Moussalake, comme je l'ai dit, Dembo, c'est un rayon de Moussalake, Salaki, tout à la Wana.
Vraiment, MK Moussouaïli, c'est ça qu'on appelle l'amour. Bolingondé, amour. Bamusu Bautalaka, Bausata Action. Tout ce qui est cadeau, tout ce qui est petit, beaucoup ça va le faire. La première année, tu es pour le cadeau, tu es pour ça communiquer. Nous avons très important. Dimanche, tu es 2 jours. Le vendredi, samedi, dimanche. Tout le monde a vu à 13h, dans le terrain à Villeneuve Saint-Georges. Et si tu as un match, il n'y a pas de musicien. Nous avons un idole. Nous avons un musicien, alors tu peux ensemble na bango. Tu as balade baokani entre les musiciens, na ba chroniqueur to ba journaliste, banani ba l'équipe. Biso de sala ba musicien ko bazala. Ko sanga na bango tambola mukimo ba, biso de sala ya. Na yango tu peux na bango match. On a la première gare du Nord parce que pas ta prise doit tout dans la gare du Nord wa. On a to kende sika o do préparer ma caméra biso. Vous comprenez? Donc, rendez-vous le 11, Kayaman Paris Zouga, Yannick, Ozapi, Nazoyo Kayoti, Didier Rissengo, Moussakoli Lami Donko, Ozoyo Kanadi, Beauté Image, Ozoyo Kanadi, Anel Kabakosed, Prince Bakali, Refred Ngouda Mozalisi, Ozapi, Miguel Niema. On a bulletin. Donc, tout ça, Massidi, Sidile, Patrick. Beaucoup de panda vidéo, panda live, et comme la bande de connaissances, on a tangi bakombo, on a tangi bakombo, on va comprendre que tellement, nous allons rappeler moi mille après sango. Donc, nous sommes comme échappé. Donc, Namoni Marlène Kassanga, Namoni Pamela Chekola. Namoni Ingrid Kabongo, le véritable diamant noir sur le Umba, Veritas Mbouki, vous êtes tellement ébélé. Je n'ai pas la comboté. On continue. Mon message là et puis c'est bon. Là, comme la gare du Nord. Comme la gare du Nord. Ok, je suis pas ta prise n'a pas bien quitté, mais tout seul là qui déjà, avec Singa c'est bon, ok, dans quelques minutes. Donc là, ça va me tourner aux élèves, contre je peux ma casse au bon minute. Dans la gare du Nord. Donc les comédiens, on a juste pour arbitrer match. Alors, dans le match, on a tout boy, les matchs à loisir. Les alaga bino mo comme ça loisir les mo comme ça loisir les makamba solo ya makamba lokuta ko to sala wala mais elle quoi elle au moto préparé pour nani tika que tu as préparé film ba mise en scène ça kana ko lokuta après tant to mo na ngo solo alors bino bandeko oyo ba match ngo bozo ngo kana tika que ata bo poli bozo kana ndé mo ke o testé za match yo ko to fungula ité quand on fait été tout à la bomoko kaka tout sengane bomoko il faut ça la makasi so bomoko ezali match roleka bien ata bo poli 20-0 oh idolo obengi la biso mettre makumba aya robeta biso alors mettre makumba pesa wana pour ngoti mettre makumba sana pour la sécurité donc après match tout que nous lions tabac et pas ya Ngabe Makumba maître Makumba na un rue du Bois Colbert et sika oyo Bourma na betaka et pas ya maître Makumba donc tout que nous lions kuna na aussi note bon mon sport mbetenge sambizanga abisi bala mbetenge sino baya bala mbetenge baya komona ndenge nini nano bomona mipende na yete boya komona mipende na ye kulutu betenge abisi biso to ya komona mipende na ye lokalo to mona yango te bomona kaka toujours na mbati boya to mona mipende na ye alors ete sengo mingi komona kulutu na biso Joël photo mbetenge asali sport pour na baleki na ye ya presse ye pasa na presse ya za photographe photographe oyo mokili oyo soki lelo edino image akoma pe lelo photographe cameraman
eza po bavie na po na bavie bazalaki to bazali batiki ka mwa relève ya moke kaka po biso mpe toya totia bango poids ye moko alobi yango ti retraite kala te barelève eza ba biso ti apres biso mpe ntango tokolemba bamosusu mpe baye ti ezalaka nango ndenge wana donc yango nasengi kaka lokola ye moko kulutu mbetenge apesi accord na ye akozala wana vraiment bandeko tobukana te tozala wana mpona kobeta bale tolakisa bamusicien ke biso te tosalaka bango sans biso bango bayeloko te so otie caméra na yo olobisi ye mokili tali ye na télévision soki otie yango te mokili mpe oyeba ye te otala ye te ozo comprendre te makambo etambola ndenge wana mk moswahili partage panza lelo nana mposa kokotisa bato te parce que là il faut eza juste mpona kopasse communiquer na baye oyo bayebi te ke dimanche 11 dans 2 jours awa toza bona match ya milulu ya minene ya match football bajournaliste na bamusicien toyebi te soki nokoliasi mpa kozala toyebi te soki sam titu mpa kozala toyebi te soki mosikasika mpa kozala toyebi te soki fane bajo akozala toyebi te o kimbangu o mazembe toyebi te alors ezaka surprise boya na terrain bino boyaka na terrain le 11 juin 23 pardon na terrain vine Saint-Georges boya kotala surprise ozala wana ba musicien na bino ya poto na ba journaliste oyo tobengi média presse ya Paris to ya Europe tozala wana biso na stu soko olinga komona edino image ya komona edino image soko olinga komona mutu moko boyo oyebaka te o le véritable diamant noir José Leumba ya komona ye soko olinga komona mpe la reine de Bordeaux 5 étoiles de l'or boyaka bomona donc tozala wana vraiment nano diamant noir tozala wana Serre Clarisse mpe abaki ya kozala abaki mpe kozala Myriam la Tour Eiffel mpe abaki ya kozala Paola Lopez abaki mpe kozala donc boya na kati ya media toakala basheri na biso ya bien oyo natangi wana basheri ya media bokebale mosusu bomona mpe bahonorable na biso ya basi bakozala donc vraiment tokutana wana dimanche le 11 na 13h nga deja nazala midi naza deja na terrain tobandi deja kozwa image parce que boyebi ke presse etambolaka na bacaméra na nyonso so olingi okota na image ezala lokola souvenir ya vie na yo na 2023 oyo atuka yaka omikotisa yo moko Alves Champs-Élysées mwasi ya pembe sans hydroquinone mwasi ya pembe azi atiaka hydroquinone te ye pembe mpenza ya kobotama Alves Champs-Élysées mama Anto Kouliba voilà bamama du grande cœur du grande cœur ezalaka mpe mpasi mpona koprononce yango bamama du grande cœur bazala mpe wana Anto Kouliba ye aza mama présidente et puis ye moko mama vice na bango Alves Champs-Élysées tozala na ye donc boya ebele rendez-vous à ne pas manquer le 11 après bamama bilengi bazala bamama bilengi neti bamama na biso MK Moswahili mama bilengi azala wana mosa abwaka makaso ya mibwaka mibino boka mikolo kaka basi so mibwaka makate en tout cas tozauti neti Angela Kina la brésilienne na kati ya la brésilienne aza mosa abwaka makate soka mibwaka mi na biso kare Angela vraiment kuna na kati ya Lyon toza bongo na la taille avantageuse caramélisée Chanel la taille avantageuse en tout cas Tiffany Hiroshima boya ebele tobengisi bandeko ya Lyon tobengisi bandeko ya partout boya penza ebele dimanche ça va inda na Paris soko oyi torate ezaka terrain moko oyo ebascule baterrain nyonso terrain kaka moko ekobascule baterrain nyonso talaka presse donc cela veut dire place presse yali yeba ke na baterrain mosusu bakamera ezala te esika presse yali baterrain mosusu bakamera ezala te Jise Mwanda oza wapi Jise Mwanda image nyonso wana balion de la presse donc eza bongo
mélange ya biso nyonso presse nyonso tozala wana en tout cas yango naosenga kaka na bandeko toya maboko pamba te parce que toyamba mpe bato oyo bapresse oyo kouta bamboka na bamboka bakoya bajournaliste bachroniqueur boya maboko pamba te bandeko bakouta bamboka na bamboka bakoya mpona koyamba bango le 11 ekozala bongo dimanche boya tolakisa bango bolingo oyo tozalaka nango na kati ya presse à part bacaméra kofilme bango eza mpe na moyen oyo tokokoaccueillir bango parce que ntaba wana ntango tokolia yango ntango bakotumba tono wana tokolia na tono ya ofele na tokolia mpona biso comme bainvité après deuxième tono ntango bakotumba tobandi mpe kosomba ti tokotela mpe buta abengisi biso mwa lomeya ti esalaka mwa bien ti baba moya esika moto abimisi mpo ye mpe akotisa mwa ndambo ti esalaka mwa bien tozala baégoïste te quand même non c'est la pâte à plus fallait akoma déjà donc ere oyo naka na bureau mais na se déplacer kaka mpona yebi ke moko na biso azoya déjà mpona match ya dimanche donc awa naza na gare de Lyon et gare du Nord fallait kuna avancer ti gare de Lyon mais nasali erreur fallait na avancer nazoyi kaka mbama kuna nasali erreur nayebi position na ye te pâte apesanga position toza na topesani rendez-vous na gare du Nord awa yango naozali na gare du Nord awa donc vraiment bala il faut nakota yango mingi te so nakoti yango ozalaka na ntina nakota yango mpena mingi te mais so nakoti yango ozalaka na ntina donc nakoti kaka mpo na ntina ke topanza sango ya dimanche tokutana bongo na terrain Ville Saint-Georges nasengi na bachroniqueur nyonso na baoyo bosalaka susu te botikala bino média etake obengama chroniqueur osala mosala ya média oza bienvenu yaka basere na biso bachroniqueuse na biso oyo nyonso botika na bino bosalaka mpe su te boya bozaka na corps moko ya presse bodefanda na ntango esengelaki bodefandaki moto akoboya yango aza te boza ebele oyo bodefandaki na moment oyo esengelaki bodefendre et puis lelo baninga mosusu mpe bazwi relève wana ya kodefendre toujours tozaka bongo na corps moko corps ya média vous comprendre yango na osenga na bino boya mpenza boya tosepela elongo parce que bamakambo boye ezalaka te esalama kala te komona média bakobeta bale na bandeko songolo tomonaka kaka mingi yo bastaff moko boye staff ya Fali staff ya Kingandi bakobeta bale biso média tokipa yango mpenza te mais sikoyo tokobokipe yango parce que babi makoki eza nango mpona kosala bamakambo nyonso wana alors moto abangisa biso mpe aza na ye te alors biso nde tokendaka kutu kosucouvrir baévénement na bango wana ta bakosala baévénement na bango biso nde tozalaka na bango mpona kopanza sango na bango ke bayeba ke basalaki eloko boye et pourquoi pas biso moko tosala yango donc na yango nasengi kaka na bandeko nyonso même aussi bofatika na bino makambo oyo boya kaka boya tokozala elongo tokolia tokomela ensemble mosakoli na midonvo kaya mani Paris ezuga napesi bino responsabilité ya makambo oyo touché Chimène merci Jokef merci en tout cas esengo nanga komona susu nde bokokota boye namoni mpenza bageme ça va hein? Mais côté bakado nde nazomona eloko te ata moto mo apesinga kado te ya pas de souci nazalanga mpe mpona kado te mais nazala mpona kopanza kaka esango ya match oyo toza nango mpona mokolo ya dimanche le 11 juin 2023 na terrain à Villeneuve Saint-Georges. Après terrain Villeneuve Saint-Georges tozala bongo na 1 rue du Bois Colbert. 1 rue du Bois Colbert za bongo na Villeneuve Saint-Georges
na quartier Bois Matar. Wana ndeko pata pisa uti kobenga donc ya komi déjà na osele na gare du Nord wa pona to na okata pe direct tia okoma wa comme ça bon mona penza ke tozana ye longo pona makambo kaka ya le 11. Merci bandeko beaucoup takabo bo partager peut-être toi deux personnes vraiment pour avoir gentil deux personnes kaka vraiment. Des personnes kaka, il dit nos images des personnes kaka. Vous avez peut pas cadeau qui. On a moi cadeau, on a fait cadeau hier puis c'est moi lion. Tout le monde a bali on chose à lion. On chose à chapeau ba lion, tout le monde a oh lion, oh train. Lion train. C'est moi oui va Valère nango. Mais ngaya wana zala ngelo uti, kwa mena moteur. Pour les la ligne. En tout cas, merci. Merci déjà. Nikne Sengo. En tout cas, on est sur hors en attendant dimanche aya to kutana na terrain Ville Saint-Georges. Et ça bon match à Makasi. Ba journaliste là, ba comédien, ba chroniqueur. Là ba comédien. Au monde ici quand on joue Robert Juvenal. Au monde Magui la balançoire. Magui la balançoire, balanchou. Au monde là, on répète. Bon rêver le mouvement on a la sexy grâce une bise peut la pointe. Désolé hein. Vous êtes belé. Bon on a des jogo abaka au jongleur on sabino ka habita bali. Na bala basi ba beta côté na biso hein. A des jogo au zalawana bon on a nani da Silva au zalawana policière au zalawana bon on a tala kuda como kimanga susu como kimanga bendeni avant boy soleil pas aux alawana voilà ba grand job ba zala ba beta na côté na biso yango na senga la bino ka ke boya peza ebele bande ko boya peza ebele parce que ça retrouvaille à monene au salema dimanche na terrain Ville Saint-Georges. Les ouverture ya terrain. Les ouverture ya terrain makambo na sala ngo soute mais sala ngo parce que na yebi ki intérêt la biso na katwana. Yango na sala yango. Ouverture ya terrain les dimanche. Boyande belé tout se pela ensemble. Bon mon a pensé que il faut ta mode à route avec Lyon Roya et frère ta mode à Lukombo. On doit participer dans festival à Cannes kuna. Alors ça a biso longo frère ta mode à Lukombo. Donc boya pensé belé. Boya belé ba musicien ba ozalawana. Parce que ça ba ozalawana tous on a ensemble. On a dit tout boy ndé makamba buzoba o bitumba to boy tout ça la bon ko pas paroles vous allez na wana en tout cas te dispose la wana soko yebi ko beta balé préparer déjà ma physique qui m'a déjà bambangu na dans 2 jours etikali bande ko to qui m'a déjà bambangu a ko beta sinon to boy défaite soko na to boy défaite to ningi penza de to gagner match wana. Donc, Boya et Belé, tout gagné match parce que match est un match à Motuya. Les matchs ils ont fungé l'année. Donc, premier match à l'année, ils ont Yangwana, autre chroniqueur, naba journaliste. Les premier match à l'année, il y a 2023. Donc, il faut que perdre des matchs, on a des photos gagner match. Mais Yango, dans la gare du Nord, on a osé la collègue, pas ta plus, alors comme Sikoyo. Et deux flashs à Okoma na pourquoi 5 étoiles de love à Okoma lobby na tongo donc va s'appeler Vanessa ici il a Singa Okoma Okoma dimanche na tongo parce que il est aux États-Unis
akoyaka match wana mpona aprofite mpe te akóma na ntongo via badécalage ya bavol akóma na ntongo. Donc ça va inda et puis sans oublier Patrick Maloavengi wazaka toujours na biso atikaka biso te tozala na ye mpe longo. Il y a Willy Sionga WS tozala na ye toujours. Donc tozala ebele. Donc toya mpenza ebele mpona kosepela mokolo wana. Eza première match ya année 2023 ekozala bongo bajournaliste na ba musiciens bakobeta ensemble. Arbitrage ekozala epai ya nani, epai ya président Jani Fay, président bacomédien tout ya kozala wana. Kinal Maleko mpe alobaki akotani kote na biso parce que ye mpe lere moko asangisaka na ye ere moko ake na comédie mais lere moko azongaka mpe kote na biso na presse. Bon adi londole nayebi te soki yao ye azalaka ni soki akoyamba so mpa ozala nayebi te adi londole abeta posa nini toyebi na posa abetaka te mais oya komonaka basurprise. Vraiment il y aura beaucoup de surprises. Mosusu tokoloba te bomona mpena bana basi oyo bakozala kote na biso babeta babale bakoya kobeta jour wana na biso ensemble. Toa mpe na gardien na biso ya mwasi okomona ye kaka. Donc bana basi nde baotambusa mokili eza boye te mk moswahili babi bana basi nde baotambusa mokili. Omona mpena bana basi bakozala na biso elongo bakobeta na terrain puis bamosusu bakoyambala bango mpe bakoyamba. Donc vraiment mingi koloba eza te naozela kaka ya ngai frère po azouta Grenoble azoya pata plus mpona koyamba ye kotalisa bino ke pata plus ayaki nde ezalaka lokola momesano toza bongo ensemble. Absolument, il était bandit chaud, il était chaud. Tout le monde a fait ça, garde, il y a une danger dans les cieux. Il y a un mouqueti. Donc, tout le monde a moi nabiso, attends na moi, mais tu vois ton akata garde dans moi zate, mais les bandes na nabiso le chaud. Il y a bien chaud. Donc non, je la pas d'appli, c'est comme karaté. Na joyeux, tout le sika to kende, pour préparer un match na biso. Donc c'est ça quoi. So bon nabo que la bino pays moi image awa. Bon que la bino mais buta la minga. Ngam na zona bino ensemble buta la nga. Na je la pas d'appli ce jeu. Ça va inda lobi, dimanche ça va inda. Ça va inda dimanche Alissa la Salaski. Ego inda danger. Joe Matopi. Ça va inda na ebisino. Ah Muswahili. Ebisino ça va inda de mo Mozart. Yannick Kaya Mozart. Mozart bozo kana tena zomona bino te lali ba pongi oni. Mais biso lokoza musala na biso alabaka musali yeba na kana misala na yazo sala biso beza musala donc yango moni soki likambo osali za to kota kati mais soki likambo osali ali to koti to pandisa ngo abaka sabino ke dino image mo pandisa ngo monene ya mboka il faut voir nango so quoi nango te a italio a soko lingo se mesurer a mais tout artiste ngala artiste parce que batala ngo azona o eza kati nanga eza o eza kala artiste ni so bino mwi artiste a ko se limiter na eloko moko te artiste fa azala na multi service o eza bongo o to bengi art kati na yi sala ka bien makasi. Donc après un artiste complet, on se met à côté de Zana, on se met à côté de Zana, on se met à côté de Zana. C'est ça. On va un artiste dire moi. Comme ce sont des artistes, mais ça va limiter les locaux. Moi, je suis bien. Là, ce qui est dans la dessin, on dessine. Ce qui est dans la chant, on yemba. Ce qui est dans la vidéo, on filmer. Ce qui est dans la photo, on kanga. Ce qui est dans la souki, on kata.
Donc on a ça, artiste complet, artiste complet. Donc ils ont un talent où ils ont na kati ya moto, mais ils ont un talent beaucoup particulier aussi. Ils ont rappelé la batterie sur le bakanango. Ndé nzamba lo baka musu baza limité, musu baza na bako, baza ba continuité na bango ya ba talent na bango. Ils ont la mabe pété, ceux qui mutu na talent limité, ya mabe té, ils ont ndenge nzamba akela ki azala. Et puis ata ba talent oza nango nyonso po osala nango mbala moko te ezaka na moko oyo osaccroche nango yango nde evandisa elakisi mosala na yo. Donc neti nga mpe na vandi kaka mingi sikoyo na makambo ya media. Ezalaki batala moko caché ekati na nga en fait kosala mpe bulo oyo na dévoile mwa moke kosala mosala oyo na pensaki même pas nango mais nzoka ezalaki eloko moko ekati na nga. Pourquoi na beza kati na nga? Parce que na umeli nango so ezalaki ezalaki kati na nga te ndesi na suta yango kala na abandona yango kala mais nazoumela mpenza nango na umeli nango. Et puis ntango bandeko bayaka kotala biso atali ye atali yo atali nga atali wana kuna ye moko akomprendre yabike te oyo mpenza aza mpenza vrai oyo mpenza aza vrai oyo azobundabunda kaka po akoma vrai mais aza vrai te elakisaka ndenge wana mondele ndele mbongo ebu merci naza na soki na kozala wapi ekozala na terrain ya Ville Saint-Georges. Donc na terrain ya Ville Saint-Georges tokozala wana à partir ya 13h tobeti nano match ya foot ebetami wana boyebi kaka nde ezalaka ti Alisala Salaski le grand réalisateur tobeta match à partir ya 13h toza wana nga ja midi naza na terrain Ville Saint-Georges. Soki nakomi na maison na terrain Ville Saint-Georges na midi nafungoli ba caméra na nga déjà na bandi kozwa moko na moko azoya yango naosenga na bainvité na biso to naosenga na peuple na biso ya mboka Congo boya mpenza ebele parce que dimanche oyo ekozala terrain moko te oyo kokana na terrain oyo le 11 juin 2023 na Ville Saint-Georges parce que tant bazobisa bino ke presse to média eza bongo bajournaliste nyonso oyo bino boyebi baosala wana bacaméraman nyonso oyo bino boyebi baozala wana bachroniqueur nyonso boyebi baozala wana. Alors yo so osalaki terrain na yo na date wana yeba yango ke omona na yo chroniqueur moko te omona mpe journaliste te omona mpe caméraman te yebaka kocharge portable na yo tondisa yango soko tondisi portable na yo obano filme parce que nandimi te ke chroniqueur moko ozala quelque part. Donc biso tout ozala wana na terrain Ville Saint-Georges à partir ya 11h nga kuna ozala donc midi naza wana na bozama tous nanga nayebi ke awa naza sikoyo naozela pata plus aokoma pata plus auta Grenoble azoya déjà naza na gare du Nord awa na gare du Nord awa nasi bozomona na gare du Nord naozela pata plus aokoma sikoyo akoma naozela ye awa mpona topenza kobongisa bamatos ndenge nini mpona préparation ya dimanche. Donc pata plus aokoma dans quelques minutes aokoma wadosa akoma déjà gare de Lyon topesani rendez-vous na gare du Nord tokuta na gare du Nord. Donc yo nasenga na bino bachroniqueur bajournaliste bacaméraman baréalisateur bobongamaka déjà mpo ndenge nazopesa la publicité boye soki oliaki mingi yebaki okobeta ti il faut lia léger ndeka baloba kosala mpe bolingo te na mer pendant que oprépare match po tokolala samedi yango tokolala na 70 boulevard Anatole France toza na réveillon presse momba toza wana samedi à partir de 20h tokutana wana na 70 boulevard Anatole France mais avant ya wana fo benga sinon soko ye après to bloqué déjà. Donc à partir de 19h toza wana yo moto lingo ya participer na réveillon benga Alisala yebisi tuna ye déjà
tokutana l'air nini après 19h kobenga no sauter autant to décoller kaka po tokota mabondeli tant tokota mabondeli wana yeba ngo ke mabondeli wana tant tokota mabondeli so si tokangi ba portable na biso ozwa so moto te ndeko bengaka avant déjà match na biso za préparé po toyebi ke bamusicien bakala bakisebele boyebi yango ti bamusicien bakala bakisebele bakobwaka mopepe moko boye bachroniqueur nyonso bakomi na bango kilo bakokiba so bambangu te bamusicien bakala bakisi baloba yango bamo mosala bango etabola na kisi da bakofula kaka mopepe fu bino nyonso bokomi na bino kilo bokomi na bino kokumisa bango botiki na bino terrain bokomi okumisa na bino bango ti bopoli pele mosusu 100-0 eza mabe makasi. Alors pour nous neutraliser mon peuple, on a musicien, il faut tout là ma bonne délit, tout côté ma bonne délit, bisonnier ça, tout ça pasteur na biso, pasteur Bikina, pasteur Bikina, on a biso Paul Bikina, on a biso wana na pasteur Ike Bali, évangéliste Ike Bali, ba ozalawana, on a kokamba biso na ma bonne délit, na prophète Gédéon, Moussiana, ba on se ba ozalawana. Tokota mabondeli tokotia mabolongo na biso na se pona préparer match na biso Dembo modératrice na biso kokote wana azaka makasi na modération donc Dembo we bon za na biso wana pona modératrice totala ni chargé disciplinaire to sape disciplinaire moko wana po ta babito kanga misu bino to foko kanga misu ko batechi bazalaka kanga misu ya fungula misu autala to boyi ba observateur na ba observatrice. Pourtant, toujours il y a une altitude de méditation pour nous gagner match na biso parce que toliki to perdre match wana te po tobi ke ba musicien ba na kisi ba mo balo bango ke musique na bango tabula na kisi hein champion Chura ah bon to champion Chura yenda a surveiller ka bande ko so ba fungula ba misu na bango ko yesenga discipline champion Chura so discipline ya te to ko perdre match wana pe bila 0 na yango pour on perdre match wana te mami vraiment il faut tous à l'attitude de la prière. Chantal Bola Maman Paradis, Bengela Bisoba na Paradis, nous sommes sur le terrain pour nous gagner match wana. Glody ba Fossette, Fanaba Beauté, en tout cas bozala wana. Et bien le bébé vraiment le bébé, médias tout ça est belé, tout ça est belé. Obi que ceux qui penda tout yé penda, ndeto solo la boy. Pour vous ndenge ba musicien pour les bela 0. Les musiciens il faut pas pour la peine bela 0. Donc tout dans la bino dimanche. Bah musicien il faut pas pour la belé à 0. Malgré ba pour la kaka. Donc biso ngana biso kan kolo isu masia. Bango so baby ba so baby nde ba osama ka préparer match na bango tali bango. Biso to bi ke ma en kamba ka to bois qui na terrain. To neutraliser bango nesto. Ba banga kama en kamba ti. To bi ke banga kama en kamba. So to bois kama en kamba. To neutraliser bango. Karine Kaya, femme d'affaires. En tout cas, tout le monde va faire Karine, hein? Tout le monde va faire Penza. Merci Kaye. Pas ta piste. Pas ta piste dans la comité, tous les là comment. Vous savez, il va play Anjili. James Mabiala. Vous savez, il y a Masamba. Les blancs Makamba, ils sont à côté de nous, les blancs Makamba. Ils sont à côté de nous, ils sont à Moutuka. Moi, des stations communales, les blancs Makamba. Donc, 13h, nous avons été ravis de Saint-Georges. Tout en Awana, on a robé Tabalé. Après Balé, tout le monde a moins tabac. Na 1 rue du Bois Colbert et pas à Ngrambe Makumba. On est ici, Gourman après match. À Beta Misiki. Sepela tokopina pona kolongolaka mwa ba stress ba stress ne zalaka na mboko ya mboka ba stress pona kolongola mwa ba stress ça la moi bien donc sepeli ko bini mwa muke ça la moi bien atako mboka na biso tebi ke pas ezali mboka na biso tambula bien te mais nous allons ba moment oyo soto fandi to kanisi mboka kanisi ko mboka tambula bien te après l'air mopé. Il faut tout CP là, tout CP l'IP. Parce que les gens à un moment où tu as vu que Mboka tout ça toujours na mutu na biso na motema na makanisi na biso Mboka toujours.
Pour na mito to beta bale soka faut pas yeka wana. Mutu wana vena allié pendant les apps. Donc mutu moko ta yane contre o soki ndeni yaka o te. Soka ameka ko critiquer RDC to beti. Hein? Obiga to koma na méchant de GSR mosoki to komo makaso makamamboka. To komo bo malandenga mabe to koma na kanda biso to koma ba méchant. Alors pour nous méchant tu es match tu es makamamboka te na mitu wana tu es ko sepela. Soki yo ye pona ko sepela na biso esala biso malamu. Mais ko critiquer mboka na biso Congo te. Kuna to boyi makambu ya politique na moment wana parce que oui politique ekumba biso na ba dimension moko ko le kakuta na prière. Parce que soki to badi obeta bali na biso to tikala kana titi da match. So to kotika na politique bon mona ka bilomo ba musuba bunda wana pona nini Congo RDC to lingati ba toucher yango vu que mboka etambula bien te oh soki ozakalo mutaki parti kingandi mi bomba mana yo parce que to boyi to ba yo bizo kumisa chef na yo te kuna to makamba kumisa ba chef te to za muta parti kingandi mi bomba mana yo bizo to koye ba personne muta parti kingandi to kipe na biso te mais so yo mo mi bimisi oui, oui, là, il y a lieu parce que je suis congolais, que les Nimbo Canada Congo, Makasi, les lots sont na Congo, quand on va se na Congo, kuna keo, Kureka Tanakate, Menga, petit frère Abenga Kinga, à Ebisi Biso, Mboka na Congo, ils ont passé. Obi de courant, bah comment on cata courant, bah comment on peut sa courant, bah les lots babi on peut sa zone yo, obo kana no makam petit frère abeti linga lisolo, et ça linga na passe. Là bas ko vanda bana tongo ti 23h courir ça ngoti après ba sala ba comment ça ndenge ni de 23h ti 5h ba pesi peut-être bana lemba boza courant so comme kana 6h ba kati lemba ba mbembi yango na kalamu so longo na kalamu ba longo ba kati kalamu ba mbembi yango soki na gombe donc courant ya Congo comme kata na ndenge wana bapesi bino peut-être 5h 3h du temps courant après basotse bino bapesi quartier mususu to bapesi commune mususu basotse bino bapesi commune mususu donc yango mboka na toki ko sepela rapenda makasi te quand tozongisa makanisi na mboka Congo donc biso toujours vivre na courant chaque jour mais bandeko na biso na Congo kuna ba vivre sans courant électricité zate ma écoute kolobate donc mboka ezoki na ndenga désordre nyonso wana ba continue biso ba otambusa mboka na ndenga mabe le tozomona députation comme ebele même na ba jeune biso a poto ba massa biso a poto bango to bakeba balika bakende ko postuler na députation est-ce que ba ko postuler pona bakumba Congo na ndenga ya malamu to ba kende ka po ba ke ba futa soki 21000 ba chango na poche na bango to ebiti mais ils ont sengo mingi na bande ko na biso ya diaspora o ba kene ko postuler na mboka Congo bayebi ke ba fanda na mboka oyo itonda bomengo na mboka France alors bayebi ke ba mboka na biso kuna Congo batika kengo na misère ba meka ko défendre mboka ya Congo pour na misère wana elongwa donc yango on a conseillé na bande ko na biso ba député na biso ba futur député na biso o baza awa ba nga ba ke postuler na mboka Congo boza na souci ya Congo boza la teke lelo ozi poste o comme le suko ko lia mbongo ndenge baninga ba ko lia o ba ko bongisa te ba combine komi ya ko pola o mona zone anjili eza su commune nde to yeba ki on kalate ba commune moko boso otambula o tambula mai zate mai na nzele zate belelo so komi na commune mususu mona penda mo otambula kutu yate poto fulu kolo ba kutu te donc habité vraiment Congo il faut tout tambula kana ba fulu ndengwana habité donc ba continue biso bozo penza mboka wana tambo ba ke ya Congo kini label mais comment kini la soki la babenga kini poubelle kini poubelle donc tonton John merci ngala on c'est la collègue Zoya donc j'espère Fabien on a kalaté pour le quoi tout préparer match na biso ya eusa dimanche à partir de 13h na terrain Ville Saint-Georges tout préparer match tout betana ba musicien
Donc, musicien so oyo yiki ozana posa obeta bali ya obeta ya ko accompagner bande ko na yo ba obeta na biso ba biso po biso to ebele biso na côté so to ebele ko leka ba musicien na poto. Donc biso na bana basi bazali. Donc mona penda yo zo bena na ballon ko bana basi to ba na sima poto wa bana basi bozaka na sima poto so zo yaka kala ballon chabi yo ko mona makambo na yo mona filme. Au moins la film c'est quoi en live. Au moins moi ça va la soka moi filmer. Yo moko obo sa na ballon. Donc bana basi ba uzapenda na sima ya photo na biso. Soka yo ozo yaka kabuni. Basali okama solo makambo sima. Donc minga olobeza te en tout cas ngai na komi ko la pata plus. Ona merci pour la backer, merci pour la backer. Là, mon backer est belé, mais là, on a des cadeaux. Backer, ça, on est belé, mais cadeaux zati. Donc, ça, on peut prendre. Donc, là, qui est dans la moitié, c'est dans la moitié, ouais. On dit quoi, on dit quoi, jouer la landing assez. J'espère pas taper ça dans la carte à train ou je crois que dans la carte à train ça la bien comme ça. Allô?
dans la tiens. C'est Jazz. Jazz, nous c'est la collègue nous jouer wa. Nasala ngaka nous c'est la collègue à jouer. On va préparer match à les 11 match à dimanche. Obligé la kata na obligé la kata pour très commis à salir la cité obligé la kata bon. Obligé la kata. À tout à l'heure, à tout à l'heure. Parce que là, c'est la collègue a joué pour la match à dimanche. Joué pour la match à dimanche, mais là. Train est commis à Benguité, donc il faut la kata. La kata, là, on est comme ça, tout est venu pour ça là. Bon, à tout à l'heure.